eloko nini bino bolinga kolia ngulu te pourquoi tant bolinga kosambela bosokolaka nanu mai? Bonjour fidèles téléspectateurs, merci partout dans le monde. Donc bozali soudé scotché na émission na bino Choc culturel oyo ezaka toujours pona kolakisa bino makambo ya culture na mboka na biso lolenge kani ezo ko évoluer awa na mboka na biso. Donc sans toutefois tarder na koyebisa bino ke émission na bino ezalaka moko ya émission oyo esalaka pona ke e cultiver bino à travers kaka ya culture na biso. Donc émission elikaka chaque lundi na ba 16h30, rediffusion ezaka vendredi na 15h30 tozaka mobimbana po bozala toujours cultiver. Donc lelo masolo tokobeta eza masolo nini tozana invité spécial oyo azosa la fierté ya mboka na biso azali mwana mboka oyo azobunda toujours pona kete asalela pe nzambe mosala lolenge kani ezosenga vraiment tozobeta masolo lelo awa nde moko ya ba imam Mfwamba Ali Amedi. Donc Mfwamba Ali Amedi azali moko ya ba imam awa na République démocratique du Congo. Donc na religion ya ba musulman. Donc tokobeta masolo wana parce que tolinto ye ba rôle nini nani musulman aza nango na culture ya mboka na biso. Tokobeta masolo wana parce que lelo bato mususu ba mitunaka trop, ba mususu bamonaka neti eza religion moko boye zaka soit na ba kisi ebele, ba mususu bamonaka neti eza religion moko boye oyo ezalaka nango côté mususu metomeka mpe kobeta masolo po toyeba eske yango pe eza na rôle na kati ya culture ya mboka na biso. Yango ne masolo tokobeta wa donc boza toujours branché parce que makambo akoyokela na minoka bato eza bien te vaut mieux oyokela ngo na source. Donc na micro boza na ndeko na bino André Chitala oyo asala bino toujours musala kitoko. Donc yango na tokobeta masolo mais na pesi merci na musala nzambe Claude Kabundu alesa na koko bosa na te parce que yende muto asala biso etando e oyo pona ki to mona mwa nini ya ko informer bino sans toutefois tarder nazo kotsa déjà invité na biso pour tobeta masolo. Bonjour imam. Bonjour Martin. Bonne santé imam. Santé tokum sianzambe par la grâce. Ça va. En tout cas, on a sepé le makasi parce que na moni santé za bien que boza na Ramada mais nazomona kaka toujours matama ezongela trop ba santé belé vraiment le kumo vraiment epanzambe. Toujours beta masolo ale loto ya mieux émission à Choc culturel to sepé le makasi ndingo répondre à l'invitation na biso parce que senga ka boye pona ke bana nzambe ba yemba lolemengi kani makambo zo tambola na à travers la culture ya mboka na biso. Les loto ya mieux émission à Choc culturel mais tolingi nano se présenter yo moko nanu bato nyonso bazotala biso bayeba nanu kombo na yo bien au parce que ngana pesi yango mena éviter ceux qui bako mususu ezali okoko bakisa. Merci beaucoup. Na remercier on pour la invitation na Show TV et na remercier pe ba responsable ya chaîne na bino. En fait ngai naza imam Mfwamba Ali Amedi Sadi Lokombe Kombe. Nazali imam principal ya mosquée centrale ya Isoki na commune ya Kinshasa. Nazali pe moko parmi bato o bazali kokamba makambo ya islam na kati ya ville ya Kinshasa. En tout cas, merci beaucoup. Surtout comprendre bien aux alliés moko ya ba imam pe na mosquée ya Isoki. Donc na commune à Kinshasa pe aux alliés moko ya bato bazo kamba pe masolo ya islam pe nazali ambassadeur pour la paix universelle. En tout cas vraiment merci beaucoup nazoka ndenge bato ba uti ko comprendre ndenge ba fonction ozo assumer na kati ya islam lelo tozo beta masolo mais tolingi mpe olimbo le biso na muke e banda boni po lelo yokoma imam. Bon, merci beaucoup pour la question. Bon, normalement, comme imam, il faut faire la formation. Et dans la formation, il y a imam. Et la formation, mingi to banda kaka sur place, namboka, to banda namboka, Sangani, Bunya, et Kolongwana Bunya, to kena Soudan, to na Khartoum, to apprendre la langue arabe. Et kolongwana nini kuna na Khartoum to ekozonga na mboka après kozonga na mboka to sali sur Égypte pour la formation spéciale ya imam tout ça. Bon après to ekozonga et puis
tokei lisusu na Arabie Saoudite mpona kobakisa mwa baspécialisation moke, et c'est ainsi que lelo oyo nazali imam. En tout cas, merci beaucoup. Ce qui te comprendre bien, nous tu peux expliquer que pour aux aliments, il faut que tu aies une formation. Donc, tu as une étape les cas qui pour que au comme les imam. Mais le qu'on pour ça qui au pour au côté les na islam aux les musulmans. Bon, au fait, Isaka nini appelle appelle en Zambie. Isaka appelle en Zambie. Tout à l'heure qu'il na l'église catholique. Donc une église catholique comme les jeunes surtout dans l'église catholique, tout ça là qui chaque fois toujours qu'il est dans l'église tout ça, mais une fois na ba chance tout ça là qui na baninga na ngana ba collègue, donc et pour ça qu'il y que non il faut na mekanano kokota na mozindo par rapport à tout ce qui s'est dit par rapport à l'islam. C'est ainsi que na bandi ko lukasiko koyeba au juste islam eza nini et pourquoi bango basala aboité neto yoga makambo ebele, et partant na ba réalité oyo nga na kutana na monde na monaki appel wana et ko sala que na kangama na islam. En tout cas, merci beaucoup. Toujours voulu une émission, mais les autres un peu au limbo la biso. Qu'est-ce que l'islam? Tu vas comprendre quand même l'islam les années parce que les lots tu me sous bazoye battre rôle nango et puis mais un peu au limbo la biso nan. Islam d'emblée, islam est un mot arabe. Arabe soka lobi islam na kati nango ezali na ba dérivé ba kombo ezala kati ya islam wana. Parmi ba dérivé nango tozali na assalam. Assalam ezali moko parmi ba attributs ya Nzambe. Ça veut dire Dieu de la paix en français. Na salam wana danini na hébreu pe ezali oyo babengango shalom. Donc alors na kati wana ndenge tomoni kombo ya Nzambe ezali attribut ya Nzambe ezana kati nde Nzambe wana oyo Nzambe na kimia tellement que asali bokili na ye alingi ke mokili na ye etambola selon dessin na ye, selon ndenge ye asalelaki mokili na ye, selon ndenge tolobaka na bakisi, donc ozolanda notice ya kisi po esala yo mabe te. C'est ainsi que apesa biso notice po toyeba kovivre na katikati na mokili oyo ya ye po kimia erégner na katikati na mokili. C'est ainsi que aponi la biso islam comme eyamba oyo bato nyonso to esengeli balanda yango na yango. Tant barabe balobaka islam bazali ko sous-entendre la soumission à la volonté d'Allah. Eyamba oyo ezali basé na soumission à la volonté ya Nzambe et non à la volonté ya mokambi et non na volonté ya moto na mokili et non la volonté ya moto mususu. D'abord Nzambe ba o batu nyonso surtout baye na sima. C'est ça en résumé islam. Donc ko sala la volonté ya Nzambe nde islam lokola ndenge ba prophète nyonso tout basali ya Nzambe nyonso to bayaka liboso ko uta ko banda ba Noé ba Abraham selon biso ba musulman. Ba enseignement na biso ezali koloba ke bango nyonso tout bazalaki ba musulman. Ba Abraham, ba Moïse, ba Yesu Masia, bango tout bazalaki ba musulman. Pourquoi? Parce que partant na définition wana que bazalaki, donc c'est la soumission à la volonté de Dieu. C'est ainsi que to komona ke bango nyonso bayaki kosala nde volonté ya Nzambe. Quelque part na kanisi ata na kati ya Biblia elobi ke non Jésus a déclaré que ngana yaki kosala la volonté na ngate mais plutôt la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc quelque part yazalaki pe musulman dengue partait à définition dengue to tikolo belango. Est-ce que l'islam lelo azo reconnaître culture nabiso to coutume? OK, merci beaucoup pour la question.
na 4 d'islam et ko enseigner biso pe culture eza na culture oyo ko lakisa biso culture mais culture yango eza na coloration hein batu nyonso mutu na mutu azali na culture na ye mais oyo ya biso islam et ko lakisa biso culture islamique donc culture oyo nzambe a approuva parce que ba culture mosusu ezali mutu selon sentiment na ye selon ba passion na ye a créé culture na ye. Très bien. Mais ezali culture oyo eza approuvé par nzambe te. Donc à ce moment-là et ça dit que batu na batu bazali na bokeseni na culture alors que nzambe oyo asalaki bato nyonso tout azaka nzambe moko nécessairement culture oyo bato nyonso tout il fallait que bazala nango il fallait que zala culture ezali coloré na bonzambe. Je souhaite comprendre bien bozo reconnaître culture na culture na biso te mais bozo ko attacher na oyo ya nzambe. Te tozali ko wana bozo ye bango ndenge ni. Tozali ko reconnaître kono ezali na ba culture mosusu. Hein? Mais ba culture wana ezali culture selon entendement ya nzambe te ou bien selon couleur ya nzambe te ndenge nzambe asalaki mokili na eza ba culture oyo mutu a créé yango selon environnement na ye selon entendement na ye eza pe culture na ye mais to privilège ka oya nzambe ki oya bato na moki. Très bien, merci beaucoup. Toujours voulu toujours une émission mais ce qu'on tala lelo culture na biso ya ba congolais na ba juif est-ce que kokana te et mutu bato na bato bazali na ba culture na bango ne to tikolo ba awa bato na bato bazali na culture na bango mais sauf que culture oyo nzambe a pesaki yango ou bien enseignaki yango basali na ye eza culture moko oyo ezali universelle. Na opesa exemple par exemple la pudeur hein kozala na pudeur kozala na moi soni mo boye ou bien donc na ba réserve na ba makambo boye eza culture moko oyo epesa bina batu nyonso tu na mutu soki yo zangi soni na ekolo nyonso tu bakomona ke non mutu oyo aza normal te mutu oyo azali na défaillance selon la culture. Vous comprenez? Donc au moins que pudeur wana ezali culture oyo nzambe alakisi biso tango tokoya même na katikata mboka na biso tokoya okuta ke non tozali na culture na biso oyo ezali engebene na o nzambe ayebisi biso culture ya pudeur. Vous comprenez? Toyebi par exemple baba na biso azalaki soki azovanda bokomona azobongisa liputa de façon que omona même pas molé na ye par pudeur molé a pas bomona te. Vous comprenez? Mais sikoyo batu na mokili bafandi baye ko créer culture moko boye ya komatisa elamba ti na katikati ya cuisse pe azotambula librement azoyoka soni te atambu sengle tolo nyonso tu libanda alors que bamama kala par pudeur culture wana ya pudeur oyo nzambe a enseignant toza nango même na katikati na islam eza recommandé namna environnement na biso oyo tikala na culture wana bazalaki ta mosusu soki azomelisa mwana omona ta mosusu azomizipa aozipa de façon que omona libele na ete ndenge azobelisa mais lelo oyo donc mwasi azotambola nzoto nyonso tu eza libanda mukongo libanda libumu libanda donc omoni pe kena culture wana oyo bango baye kofonde yango sikoyo. C'est pourquoi nous savons que nous avons la culture, nous avons créé un bango moko. Très bien. Et nous savons que non, nous avons un modèle nabiso et mboka nabiso. Nous avons ezali, ndengo na te parce que même à Tanzambe, azo agréé en côté. Vraiment, toujours voulu une émission, même pas Nzambe, azo agréé en côté. Donc, na koyebi sabino ke na yambi imam Famba Ali Hamadi. Donc, on doit toujours beta na ima solo. Donc, azali moko yaba imam na mosquée Isoke ya commune à Kinshasa. Tozo beta na solo à travers ya culture mboka na biso na islam eske
par rapport à na kati ya wundi bozoka azolimbo lebino ba masolo tozo évoluer toujours na émission mais le côté là pourquoi ba musulmans bazo préférer toujours que prier na arabe kozoka ka culture ya ba juif tozo mona ila telina bino même bakora na bino ezaka na arabe pourquoi kaka vous préférez kaka eza na monoko wana aussi longtemps que biso tozana 4 langues na biso en République démocratique du Congo. Ok, merci beaucoup. Biso na 4 na islam dans le Coran ils ont un chapitre moko les byzantins na 4 ya chapitre wana nzambe azali koyebisa na biso que parmi misala o ya sala na mokili a créé même les langues. A kesani sabatu na ba langue na bango même na ba couleur na bango ya nzoto a kesani si bango donc ça reconnaît que mutu na mutu azali na langue na ye oyo akoki koyeba ko s'exprimer na yango ezo reconnaître yango. Ensuite na 4 na Coran ezali ko expliquer ezali ko yebisa na biso que lorsque ozali ko solola ou bien ozali ko transmettre liloba ya nzambe esengeli na yo o transmettre liloba na munoko oyo batu oyo bazali ko landa yo bayokaka. Ça veut dire munoko na bango oyo lokwa bazali biso zali na 4 langues nationales o transmettre na langue nationale de façon que batu ba comprendre bayeba nzambe azana siko pona nini biso tozali toujours kaka na Coran na biso za toujours en arabe pona nini tozala kosambela na arabe et là telipé ezaka ka ba juif na koyebisa yo que non d'emblée ezali d'abord islam ezala basé sur l'unité bomoko étant donné que nzambe oyo biso tozali ko adorer azali moko baami bale baami satute na prophète oyo mutinda mi nzambe oyo atinda maki epa na biso aza moko même na tango tozali ko s'adresser na nzambe tozala pe na langue moko oyo ekosala ke batu nyonso tu bazala toujours na katikati na unité na unité wana esala ke epesa biso facilité na sens que même ataso ngana ke na Chine naza congolais nake na Chine ezali facile pour nanga na diriger prière et puis ba chinois ba comprendre lo ni nazolo ba chinois pe ba le baki arabe bango pe ba sala prière na arabe donc eza facile donc so na tel boswana na yebisi bango Allahu Akbar bango ba yebi déjà elo ni na lobby mais wana entre bino nde bokoyoka siko mupa so ka ya comprendre te na lobby prière nazolo ba makambo itali prière tango ozali ko sambelisa batu osambelisi ndenge wana mais lorsqu'il faut transmettre le message ezali obligé te ezali obligatoirement te que non olobaka en arabe non ozo transmettre na langue oyo batu ba comprendre yo très bien oui ça vraiment en tout cas te comprendre bien parce que batu mususu ba mona ganeti makambo surtout il faut que ça en arabe donc olimbo libiso quand même même atali bonde litango babuto bonde laka ko bonde les ezana problème mais prière formule prière kaka wana mais soko lingo yebisa nzambe ke no na posa ndako na posa obikisanga na maladi c'est pas obligé olobane arabe olobane na monoko na mboka ata monoko mboka olobi donc surtout comprendre bien prière pour à comprendre en bien il fallait olobango kaka na ezako comprendre te nzambe ayoka ka mingongo nini minoko nyonso tout très bien pona ko garder unité na biso ba musulman nde tozalaka na une seule langue. En tout cas, merci beaucoup. Tu as évolué, na comprendre bien le but que pour garder unité na bino ba musulman, bozaka na une seule langue au bolobaka pour que bo se comprendre facile. Tu as évolué toujours une émission. Pourquoi Kora et comment kaka na arabe? Aussi longtemps que ko komama pe na ba français, ba nini, bino botika ngaka na ki arabe. Eloko ya liboso Coran. Ezaki révélé par ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Muhammad azaki en arabe. Loko les azaki en arabe nécessairement na moment on a Coran comme en arabe. Mais après que l'islam et se répandre
mokili mobima comme une religion universelle Corée comme na balangi nyonso tu ya mokili même biso awa na Kinshasa to sala Corée ya lingala ya solo penza oui ngada zaki parmi bato oyo bazali ko traduire en de l'arabe à lingala et il y a aussi beaucoup de Coréens français tout ça il y a anglais ba Corée belé donc il y a balangi nyonso tu ezali ete kamaka pe biso to teka ate to kabaka mais ça parole ya nzambe oteka nde mais misalo bozo salisa ko imprimer ko ça esenga quand même mbongo biloko wana ezali biloko ezali parmi ba biloko yo ezos nécessité bato basala effort ba pesaka ba don ba pesi ba mbongo na bango pour ba imprimer et puis ba kabela bato fele parce que lo banza bateka ate. Très bien, merci beaucoup Lilo Banzambe bateka kangote toujours une émission na imam femme Ali Hamad ndo mutu tozo betana toujours masolo bozo kandenge azolimbola bino ndenge makambo ya Islam ezotambola na culture amboka na biso bato nino baza censé bakoko kende na Mecque pour la okende na Mecque esengeli d'abord aux ala musulmans so aux musulmans okokende ko sala rite wana ya pèlerinage na Mecque. Ça c'est un. De deux, eloko ya mibale po okende na Mecque esengeli ozala en bonne santé. Il faut ozala en bonne santé pour ceux qui ozali maladie et kozala difficile na yo okende parce que ezali kuna na ba rite oyo kosenga vraiment énergie pour osalango. Pour que na Mecque il faut ozala na ba moyen. Il faut ozala na ba moyen oyo ko sala que okoma comme ça yo ti na Mecque. Puis pour OK na Mecque il faut oyeba pe ko tika quelque chose oyo ko tika na famille na yo parce que bango ba le lanzala théâtre ta yo ki OK kuna OK ko sala pèlerinage. Bon ça rappelle contrôle que mutu atiki eloko na ndako ou bien ezaka ndenge non biloko na biso mingi ezala conscience ya mutu. Très bien. Ezala toujours conscience ya mutu to pesi yo ba directive ba principe eza boye et siko etali yo na nzambe na yo nzambe nde ayebi na kati ya motema na yo to ke no sa contrôle te na ndako ya mutu boye. Donc c'est pourquoi pèlerinage ezali obligatoire te mais plutôt ezali selon les moyens. Ce qu'on a la capacité à kokende, OK. Ce qui moyen exact, problème exact. Très bien, merci beaucoup. Toujours toujours l'émission. Mais comment les lots na toza na Covid-19, oyo sali quand même makambo ebele. D'abord toza déjà na deuxième vague. Donc mboka nyonso compliqué. Est-ce que na moment où bato pe bazo fréquenter na Mecque to bo telemisi makambo to masolo ezandei? Bon, tokoki ko telemisateur parce que nzambe nde aleki makambo nyonso tout. Très bien. Nzambe nde azali na puissance, azali capable ya ko rendre l'impossible possible, kolongola Covid, ya ko sala même ata soki okutani na mutu oyo azali na Covid, asali que non yo ozala contaminé te, azali capable. Alors toutefois lokola ndenge tozala principe ya prévention, vaut mieux prévenir que guérir. Tous allez respecter les mesures barrières et il y a des gens qui sont dans pèlerinage, qui sont dans Mecque, qui sont dans 5 système 1 mètre. Voilà, on a beaucoup parce que déjà tous on a plateau, il faut obimislanga biloko nyonso bato ba mitunaka mais lelo kota la sikoyo na Islam expliquer biso nanu dimezani et pas na bino. Bon, et pas la bino benga go dim. Et pas biso za na zaka. Et zaka biso ezali contrairement. Donc ezali na même entendement na dimité. Biso et pas na biso zaka ezali mutsoka ezali na musala. Azala musala no ya azala ko gagner. Na tango a gagner revenu na il faut ezala na likolo ya $850. Ah bon? $850 comme ta likolo. Nde apesa dim. Nde akopesa yango. Et puis akopesa yango te chaque jour. Akobanda akopesa yango une fois par an. Pourquoi une fois par an? Nde bongo institut ki nzambe institut ndenge wana. Une fois par an. A travailler pendant toute une année.
na sima nango revenu ya kozwa tant mosusu soki azali na capital ya $1000 na $1000 akodivize yango par 10 après akodivize yango par 4 vous comprenez donc akobimisa 2.5 pourquoi akodiviser par 10 par 4 aussi longtemps que ça dit muto ko ya na wa pesimba la moko non ezali ndenge wana te même dim na kati ya christianisme balobi koya kopesa yango te il faut babenga yango moko na zomi donc il faut ezala na pourcentage moko alors et pas na biso pourcentage wana eza moko na zomi te et à 10% te oyo pa biso ezali 2,5 et à 10% te donc na $1000 obimisa $25 na $1000 obimisa $25 nde et par an nde okopesa nde oya biso peut-être ezali à peu près na oyo oyo bino bozo benga dim mais biso to benga ngo zaka epesamaka dans une année et puis ezali na montant oyo il faut ekoma na montant wana po ekoma obligatoire po na yo obanda kopesa ngo vous comprenez et puis okopesa ngo epa ya nani pesa ngo epa musali ya nzambe te eza biloko ezali bien calculé po na bato oyo bazali ba démunis bato baza ba personne vulnérable bato ba na pasi eza teke mutu oyo aza na pasi ya ye pa ya musali ya nzambe aye ko enrichir ye lisu non vous comprenez biso ezali le contraire bato oyo bazali na bozwi bapesa yango epa ya bato oyo bazangi c'est un peu ça mais ezali na eloko mosusu oyo babenga yango sadaka ezali lokola assistance assistance wana yango ezali na pourcentage te ezali pe na condition te sauf que soko za na mbongo naza par exemple nga na teki lelo na moni que non na teki na sali moi bénéfice moko ya bien ngai moko na raisonner que non bon na kozwa ta 1000 francs na okeno bimisa comme ça comme mabonza na ça mabonza na 1000 francs ozali libre ezali na obligation moko te que non ndengo zoteka sukali wana yaka na moko na zomite. Voilà, merci. Tozo évolue toujours, tozo comprendre ndenge islam a fonctionné na mboka na biso, mais lelo kotala lelo toza na basi bakomo ko tia bango pe place na bango, tozo mona ka bazo célébrer journée de la femme. Est-ce que na islam pe bo pe sa base pe valeur? Biso kutu makambo wana eutakala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tango ayaki. Ayokuta ipaya ba arab mutu soki aboti mwana mwasi. Bakoza mwana mwasi wana kaka ndenge abotami wana bakie bakundi. Vous comprenez? Bakundi pour nani? Mais mwasi balobi ke mwasi azala na valeur te. Depuis kala bazaye ko mona mwasi valeur te. Même atati sikoyo malgré journée de la femme mwasi a komi na valeur boyna boyna boy. Tozali na conscience na biso na conception na biso na nsuko mate. Mais biso na katikati na islam, Dieu merci. Donc ça fait déjà plus de 14 siècles et pas la biso du Cameroun jalati. Parce que dans le 16e chapitre 5 Coran verset 58 Nzambe ayebisi na biso alobi ezali mauvais jugement ya ko traiter mwasi lokola azali être humain te. Mais tout le monde abenyango mauvais jugement. Tout le monde a botirita ka bango na mosquée bavanda ka na sima. Bazala na liloba te. Baza sima na bino. Soki bokoti na bis, so okoti na bis par exemple. Soki yo vandi na sima okomi moins valeureux. Mais bis les ozo kate tokota ka parfois oyo kuti batu mais ya bino eza déjà reconnu que il faut vanda ka na sima kuna. Bino boza soki yo koti na place ofandi na sima. Elingi ko lakisa no oza moins valeureux. Imam on peut une réponse bien te place. Tozo kena na malebe. Ozo comprendre. Biso na katikati na islam tozali na principe ya koyeba ko protéger mwasi. Très bien. Pourquoi? Parce que mwasi est pas na biso azali et que là il y a valeur koleka. Très bien. Vous comprenez? Alors eloko ya valeur koleka ba exposa ka ngote. Très bien. Ndé c'est pourquoi au mona que non totie bango na sima po ete bazala bien protéger li kama ekomela bango te. Très bien vraiment na bazi bato ba comprendre ndenge basi bafanda kana sima on s'exprimer quand même ndé eloko na bandoko luka po pesa lumière mais tozo ke muke parce que tozo chité déjà na moi balakisinga kuna mais eloko nini bino bolinga ko lia ngulu te parce que bato ba mituna ka trop eloko wana. Bolinga ko lia ngulu te pona. Merci beaucoup. Biso to lia ka ngulu te parce que nzambe ya sala ki ngulu aloba ke non to ko lia ite. Nzambe asalaki ngulu. Amona quelque part
bala singa na babuku nyonso tu nzambe akitisa. Par exemple na Biblia, na Lévitique 11, au Lévitique 11 verset 7 tina 8. Baïpsi la biso balobi, vous ne mangerez pas les porcs. Hein? Après balobi na biso ana balobi, vous ne mangerez pas leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Donc ebembe angulo ko simbangote. Malgré biso zwe talaka na kishasa wa zwe sokeza na makakupe boliaka te. Mais na katikati ya Biblia soko tangi na visite na Lévitique bakoyebisa yo banyama oyo kolia na oyo kolia te ezali clair biso pe na katikati na Coran yebisi biso na deuxième chapitre 5 Coran na verset 173 yebisi biso que non banyama wana ezali banyama oyo ezali impur to simba ngote to nguto lia ngote. Très bien, tu as évolué quand même, tout le monde qui est macamounios, tu as quand même, c'est bien, tu as déjà dans la émission na biso, mais na roko tiko beauté, Ramadan yangoyo. Pourquoi tout le monde a kabozo kabola biloko et pas bandimina bino, ceux qui Ramadan ils ala kabo pesa ka loso, ba semoul, ba miliki, ba sikre, bo pesa ka biloko wana tina nangoni. Ezaka dans le cadre de la solidarité. Solidarité parce que nzambe salaki biso na katika na mokili zana bato oyo bazoa na bato bazaka na moyente. Alors pour permettre que muto asala adoration na ye to asala libondeli na ye calmement sans inquiétude ya ko raisonner lisusu na kozwa sukali wapi na kozwa nini wapi kozala ke azala na maîtrise na concentration alors faciliter ye assister ye yo muto ozala ngo assister ye comme ça azala vraiment na maîtrise na tango azali ko bondela nzambe. Eza na cadre até que pour na ko kanga batu bazala ka fidèle na islam ba ko kimate parce que tant au PC ça ka semula monike a onde sika be ba se la peta au Ramadan yaka. Heureusement que islam ezali religieux ya nzambe na kati ya mboka na biso ezali religieux ya liboso e koma na mboka na biso awa na mboka oyo ezali na religion te na Congo ezali na religion te baza batu bazaki kosambela bakoko mais islam nde ya liboso ekotaki awa metala ndenge islam epanzani lelo lelo oyo batu nyonso tu na mokili mobimba na France kuto ezali deuxième religion ozomona ke eza mpona loso te mpona semoul te. Très bien, merci beaucoup. Namoni toza déjà na suka émission mais tokotelema imam mpona ke natikelo plateau opesa liloba suka na bana nzambe nyonso balandi biso na ba musulman nyonso tu balandi biso na souhaiter bango pe Ramadan ya bien ba passer Ramadan ya bien vraiment opesa bango liloba suka soki ekozala ke numéro de contact ekozala pona bato baza posa ya ko tuna lisumi tuna mususu andeo ya oyo to sololi bako ko tuna yo toko telema po to mona moya aussi sa émission na biso mais nakoko tika oboete na dingina no question ya suka pona tikelo plateau. Pourquoi tant que vous avez la bosokola kana no mai? OK. Biso tozaka bato tokangama na liloba. Tozokangama kana liloba. Nzambe lokola nzambe azamoko a institué ki likambo wana depuis kala, depuis Moïse. Moïse azalaki na moi nini na ye moi bassin moko bo ezalaki liboso ya temple na kati ya Biblia elobi. Ezalaki bassin wana bazali ko sokola makolo, bazali ko sokola maboko. Avant bakota na temple balongoli sapato ndenge moko Yesu Masiya abengaki soki Simon Pierre si je me trompe pas alakisi ye ndenge ya kosokola maboko na makolo. Donc na prophète na biso Muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nzambe a révélé na Coran na 5e chapitre 5 Coran na verset 6 abiso ki bolingi mbokende kosambela bosokola maboko bosombola makolo bosokola elongi de bokota. Donc selon liloba ya nzambe oyo asala likolo na se na tina batoma nyonso tu mondimi muto akoki kosambela te sanke asukola nano baparti ya nzoto wana. Très bien, merci. Na banzi bozaki ebele na émission na bino a choc culturel boyoki ndenge to sololi na Mohamed ndenge awuti ko Famba Ali Hamid Mohamed Famba Hamid wa awuti ko expliquer bino ndenge makambo ezali bolimbisanga parce que omoni bakomwa eza na islam biso to mesana biso wana te talaka ka vraiment mais to komeka kaka toujours parce que eza musana biso donc boyoki ndenge awuti ko expliquer bino ndenge islam ezo évoluer na mboka na biso à travers pe ya culture na biso. En tout cas na sepeli makasi na banzi
et ça ils allambala ya suka te masolo eza ebele te bien que TV zangonga na tike le plateau telema awa on s'adresser pesa na ba téléspectateurs nyo surtout balandio au PCP numéro de contact au tikala malam. Merci beaucoup. Ok, d'abord téléspectateurs nyo surtout avant toute chose nazali ko pesa bino kimia nzambe neto lobaka bino batu nyo surtout bozolanda assalamu alaikum wa rahmatullah kimia nzambe pe obota nzambe za likolo na bino ngai wa bino mosali ya nzambe na mosquée ya Isoke imam principal ya mosquée centrale ya Isoke Famba Ali Hemedi numéro à contact na ngai zali 049 09999 37 068 wana numéro à contact na nga message nini o tolingi topesa message ezaka moko message ezali soki totamboli na kobanga nzambe makambo na biso nyonso to ekozala ya kofungwama soki tokangami na nzambe ya solo sans que to associé ye na bikelamu na ye makambo na biso nzambe akofungola yango pe akoyeba kobatela biso pe akorestaurer kimia na katikati na mboka na biso wana ezali élément moko très capital po ete tokoka kolongwa na ba problème oyo tozali nango soit na kati na mabota na biso soit na katikati ya mboka na biso kobanga nzambe ezali arme stratégique ou bien arme spirituelle oyo esalisaka mutu po ete akoka ko s'en sortir na ba problème nyonso tu oyo azali na yango wana nde ezalaki liloba ya suka tokamaka na nzambe moko to associé po ete nzambe oyo akela biso aza très jaloux alinga te keno aza na bambanda wana élément oyo nalingaki na transmettre yango epa na bino mpona mokolo ya lelo tikete kimia nzambe pe oboti ya nzambe ezala likolo na bino nyonso esika bozali ko se retrouver.